Hi, hi mes amis, merci énormément à tous ceux qui ont choisi cette chaîne pour s'abonner. Merci aussi à ceux qui ne veulent carrément pas s'abonner. Oh, mais ça me fait rire, hein. Mais non, merci beaucoup. Je sais que vous allez finir par vous abonner toujours. Bien que mais que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont choisi de rester sur cette chaîne. Bolingo na bino ebele pour na biso mutezo sa la force na biso lelo to telema. Merci beaucoup pour vos critiques, merci beaucoup pour vos suggestions et conseils. Ça nous permet de faire encore davantage et de bien travailler surtout. Merci énormément. Pour tous ceux qui nous soutiennent, merci énormément. Vos angate, conseil la biso ba super chat. Bolé que la biso moins 2 dollars, 5 dollars, 3 dollars na yo ko sunga chaîne que les sous du bosso. To ko lisa sunu sala na biso. Surtout pour n'avoir on sur la déjà. Merci mingi na content de jouer. Merci énormément. Merci à Epici Sokola. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent. Mingi mingi na pesi bino mbote de partout là où vous êtes. Merci d'avoir appelé ça ba conseil belé. Papa Anderson a misu balinga te na tanga kombo na bango ba te belé balinga te na tanga kombo na bango. Donc j'étais les noms, je ne pourrais pas m'exprimer sur ça parce que balingité. Donc je respecte l'opinion de tout un chacun. Na yeli susu pene na biso nyonso mpona kobeta mwa lisolo boyebi ke makambo elekaka na mokili ya makasi mpe ya somo esalaka biso pasi mpe biso na nzela ya mosala oyo topona nde toyaka mwa ndambo koyeba kolakisa bino pa oyo biso toyoki tozwa ya solo elongo na bino mwa solution to mpe mwa conseil ya kopesa bakoyeli makambo to mpe bayo bazali koluka solution. Merci énormément. Il y a un monsieur dont j'étais le nom qui tout le jour me suit alingaka mingi mingi pour intervenir. Papa X, Naomi comme troisième force, Naomi comme Bonayo. Na yebi que il fallait deux personnes na personne numéro na bango moko a jusque là à réagir te mususu to luka ki lisusu ye abom saki téléphone to ti ko retrouver mais en privé na kopesa un numéro na ye parce que zaki na besoin numéro ba deko bazali ko tungisama na ye ya solo ko betene solo moko ya pasi pe ya somo makasi ezolekanaki na kati ya mboka na biso na kati ya RDC précisément na Congo na biso. Je sais pas qu'est-ce qui fait flou comme ça là. Bon, image ça dit moi ndenge moko boye na éviter pour la ligne mais je suis sûr qu'on va trouver une solution toujours. On va arranger ça. Boyende li solo ezali ndenge nini na edibino lelo ezali boye. Couple mo bazalaki ensemble na bana na bango mibale babalani baboti mona liboso et puis après ba ekozwa zemi ya mona mibale boyebi ke na kati ya Kinshasa soki ozali kobokola bana et que ozali kobala oboti olingi garder moi standing moko ya vie to garder moi ndenge moko ya revivre il faut mingi mingi o se sacrifier na kati ya sacrifice ona tozomona koluka kosala musala makasi lisusu koleka pour que permettre bino boyeba konouer les deux bouts du mois surtout boyeba kozala na possibilité ya kobokola bana mais pe kotangisa bango na bisika ya malamu na bongo mwasi na mobali tango babalani ya solo soki na Kinshasa otikeli kaka mobali charge complètement il faut azala oyo asalaka pas Vital Kamerhe to pe na présidence ou bien aza ministre to député. Ce qui était, il faut que le loboko on a patte un peu de la main dans la pâte pour permettre à ce que bon nous debout du monde habino comme il se doit, bon vivre bien, bon là t'as bien, bon lia bien, bon ça m'a bien. Et ça en tout cas quand quelque chose ça partout dans le monde pour que bah vivre mieux, il faut y barozala, makasi na musala de vivre bien, na musala de koyeba kodondwa, na musala de esengona ko kozala pe bongo na bongo. Du coup, papa là nous donnait ko sala ndenge za la congé maternité. Maman falava na ndaku azelati tango papa si sa musala ayaka tango bamoni que moi bana bakomi moi mibale moi qui le komi moi mingi na libenga ya papa ya so les obenda moi assez mingi parce que moi vide comme que se faire sentir na bongo bayoka ni moi si na mobali que non moi si pe akota na kati ya musala aluka musala kwa yeba ko sala pour que permettre bango bayeba ko vivre malamu to pe bayeba ko nouer debout du mois na bango malamu to pe ko pesa ya solo na ba besoin ya bana na bango moi na bango liboso zaki déjà na 5 ans si je ne me trompe pas moi na wa mukie azalaki na kaka na ba 2-3 ans. C'est comme ça que maman azu musala neka kezalaka comme tout maman pas si moi moté mais sont na ndako pona bana parce que tiki bango bongo il fallait ko luka moi na musala pona permettre bino oui ba moi ko vivre kimia ici que vous allez au moins rassurer que bana baza entre de bonnes mains. Du coup bazui boy ya mwana mobali bien sûr bazui mutu moko ya musala sunga kabango na misala na ndako na bongo mutango komi ko sunga bango na musala mama kuna tikali azo potanaka
na musala wa azoki ya sika bana pe na boy batikali kuna musala ti bongo boy aye kosala mwa mbeba na kati ya musala na bango ndenge bazalaki boy aye kosala mwa mbeba na mbeba oyo boy asalaki esali ke mokolo wana bapesaki mwa suspension aya musala te bavandisi mwa ndambo nde kaka ezalaka mwa kanda pesi ya alobi koya musala te na kobenga yo na koya musala wana te boy wana ayeki musala te oyo mwana mobali lobi nango na ntongo balamuki mwana mama pasaki na congé na ye mwana abandi kolela mwana oyo amuki ya 3 ans aleli mama aluki kobondela na bandenge nyonso boyebi ke bana mosusu bazalaka trop attaché na bana misala bana mosusu bazalaka trop attaché na babone na baby sister ainsi de suite. C'est comme ça que mwana na kolela wana bakalme mwana ezosimba te basali nyonso bakoki kosala mwana boyi alingi koyoka eloko te mama mituni alobi eloko nini yango ofali nasala nasali te nini mwana azolela makasi boye mama boyebi kaka en tant que mama olongoli couche otali eloko te osali potopoto mwana bokomela ochange okei na bilia nyonso bakoki kopesa mwana mama ye juste alobi eloko nini oyo ngai mama fali nasala oyo nasali te oyo boyi asalaka mpo avanda na mwana okimia abengi mpe boyi atuni ye ke na mwana lelo azoboya nyonso napesi ye nyonso mwana alingi eloko te eza nini ofandaka na ye kasi ndenge nini habitude nini okoma kosala oyo mosusu nga na perdre moi elan yo ozwi odevanse nga mwa ndambo yebisa nga eza nini boyi ayebisi mama te s'occupe na ye kaka apesi kaka réponse mama azongi ameka kosocupe na mwana ndenge ye boyi alobaki rien ne marche, rien ne va. Moi na pamba bakende boye bazonga boye eloko te ba tourner ba baluka pamba yaya. Du coup, moi na oyo ya 56 ans wana ayebisi maman la bonga non, quand il pleure, tonton boy lui donne son pipi. Son pipi, ça veut dire il faut l'appeler, il va lui donner son pipi, tu vas voir qu'il va se calmer. Wana mwana on a 5-6 ans. Maman lui na benga na nuye boy abengi boy bika bana mike bakosaka difficilement akamba koloba ezaka makambo oyo ye amonaka to po esalamaka. Du coup mwana pe babengi pe boy pa ene sengone sakanisi bazokisi ya musala po azongela musala na ndenge ya salaka kokoma komi na ndako wana mama avandisi ye wana déjà mama alerté déjà bato mobali na ye avandi wana batu bafani babisi ye yo calme mwana po mwana o se calme te tonton maloba yo sala ezate asili mama lobi ba yebisi ngai ete yo pesaka mwana na ngai pipi nalingi na mona eloko nini yo pesaka ye alinga asali sazo wangana oya 6 ans lobi mais oui tu lui donnes ton pipi quand il suce ton pipi il arrête de pleurer boy azangi eloko oloba po moi yeba senga kosamba na mwana 5 ans to 6 ans boy asili maloba mama koya na sabanda kolela boy tia na mwana baninga azwaka pipi na ye. Quand je parle de pipi donc sexe na ye ataka ngona monoko ya mwana melaka susaka ngo pour que mwana wana vanda calme mwana zui habitude et comme eloko kolela malamu pona ya sepeni nango botala kindoki place ezana mitema ya bato bazo futa yo pona ko détruire bana bato bandeko baboli bazo futa yo pona détruire bana bato mama lela mama zo décision otika musala akingela bana pour mokilo baby boyebi bino moko sur les réseaux sociaux combien on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les nannies les servantes ainsi de suite au mona zo niatela au mona na poitrine lokwa soke loko nini eza pasi na yebi solo eza pasi mais éducation en bana na biso yango de leki motuya zo ata mwande ko na moko tango che bonne bongo che payer asala ka wana kitsa ata moko kengelaka po bona kozala moko banga mais ko che ka bana no avec un inconnu comme ça finalement bana ope mikie ba yebi ko loba mabena malamu te boyo kangambo e komeni maman ya solo azo nouena ba besoin ya bana na ye parce que a pallier na problème wana ya ko luka mbongo kotoyo na mbongo ya papa basangisi bazui ba solution ofuta ndako ya ko sala ba besoin na bango nyonso mais kasi bana batikeli na kati ya danger batikeli na kati ya problème tala lelo yo nikambo ekomi maman amituni alobi asala na moto yo nini
asala na boy oyo nini exactement po mayele na ye suki maya misu na ye tangi azoyeba te asala nini na minute nde tozoloba boye boye azala na maboko ya polisi nanu basisi makambo na ye te balingi babeme na makala famille ya boy eye komona mama esengi mama bolimbisi mama limbisa yoka mawa ezalaki envoûtement ezalaki ye te ezalaki envoûtement mama azomituna est-ce que abandango dès le premier jour abandaki mosala to abandi yango après est-ce que ba question nyonso possible azotuna mwana wana ya bébé ya 3 ans mwana mwasi azala nu moke botona makambo ana 2 ans et demi azokende nde 3 ans mwana ya mokie bongo ozobebisa ye deja na ntango oyo motema ekatani ngata nayoki lisolo oyo nayebi te na kokanga motema te naye atoka bolango ensemble na bino papa wana akende makala to asala nini abi atikala koviole mwana wana te apesa ye pipi apesa ye sexe na ye asuse oui mais koviole atikala koviole ye te sikoyo eza ka ya viole mpe kaka bato basala droit boya kobeta biso lisolo est ce que eza likambo ya viole ngai bakokanga yo ezala viole te mais oyo osali wana ezali déjà acte moko mabe c'est détruire mon enfant l'avenir de l'enfant est détruite yango nazopesa conseil na bamama miso na biso bamama nde moto obatelaka bana tozalaka miso ga likolo ya bana na biso makasi babenga yo mama dure na ndimi kasi kotika te moto aye kosala n'importe quoi na ndango no pendant que yo oza distraite parce que komona pendant ke kozala pasi mingi soki eloko ya bongo esalami pendant que yo ozalaki nanu koreve pendant kopesaki moto wana confiance ebele confiance ezali koexclure contrôle te moto aye kosala pa na yo yeba kozala nini na makolo mibale en place yeba kokengela yeba kosurveille makambo nini azali kosala na bana okoki mpe koabandonne bana totalement bongo te surtout ke bazali mikie bongo epai ya motu moko ngai na kokoka te complètement malamu ata ndeko na nga moko azala wana mpona koyo ozala mwa arbitre ayeba kogéraka makambo ndenge nini ezoleka bongo soki aye na ntongo moko bamemi biloko nyonso na ndako akei aye susu te bokosala nini kasi parce que wana biloko kuta eza eloko mokie me kodétruire mwana bongo nde eza vie mobimba ya motu mpo biloko basombaka na bango yango bamama napesi bososoli makasi na bamama nyonso boyeba ke eza jeté mwana azali seki te mwana azali responsabilité mwana azali ya solo surtout soki azali nanu moke azali kodépendre totalement na mama na ye jusqu'à ce kayeba kokoma mwa na capacité koyeba komiprendre au plus au moins en charge alors bamama nyonso boyebake ntango ozokende kozwa zemi ntango tokomi na zemi na ndimi na bota il faut ton moko boye ofanda oyeba kozwa soin ya mwana wana mpe éducation mwana wana pareil il faut yebisa mobali na yo ayeba parce que soki abandi kopousse yo bima libanda okende kosalaka pendant que mwana aza nanu moke risque ebele eza na mwana wana amo soki bozala na bato assure oyo bokotikela bana soki bazali te ozocompte sur le bon sur les servantes et consorts okosouffrir okoya kolia biloko mosusu bapesi yo éducation ya mwana oyo éducation okana kopesa ye te mama sosola zwa temps na yo ofanda mpo se sacrifier mokie mpona baoyo obengi bana na yo olingi bazala bato lobi il faut zwa temps ya kose sacrifier soki oza na temps wana te kozala pasi soki yo na mobali boyokani te mpona bozwa temps ya koyeba komuse sur bomuse temps sur bana na bino kozala pasi na moment moko mobali faut ayeba ke ye faut azwa charge na yo bana na yo na bana ensemble abunda s'il faut travailler dur travail dur maman na période ya bongo yo pesala mosala no akibo mama na lobi te kosala ngaka na période papa zo travailler dur non il faut la maman ya solo na heure nyonso kasi yeba ke na période mobali yo andimi kozwa charge na yo na bana et kazo travailler dur ça ye pe moi à l'aise vanise na moi kimia pe misa ye ezala te ka uti na musala oya pasi yo azodima asangisi misala 4-5 surtout pona bino mozana na poto 4-5 misala pona ayeba ko subvenir na ba besoin alors ya susu na yo bani suko soinisa ye kolugele su ba complication ba problème nga na lembi na kipaki bana tango nyasa mwana kipe ezate zo biloko no chauffer te ça ye pas à l'aise ye pas cha à l'aise pour permettre à ce que vous avez l'équilibre côté au bas de base de l'éducation malamu musala pesa la ma makambo c'est tambola kitoko sinon pas si kozonga la ka bino na lo bango ta monyoso mwana mal éduqué za so yoboki likolo et ça ni kozonga la yo parce que oboki likolo tango lingo kendi okomoni kitimba la moko e bebi su elongi pas si kozala ka ya yo moko ya mwana nde lisolo to yakina ngona poko ya lelo na mwanda ba conseil ya mukie obiso de menga koyeba komema kasi nzambe na biso apambola bino a épargner biso nyoso na ba servante ba boy ya motindo oyo apesa biso ya malamu nde tokutani mikolo miko ya pona lisolo mosusu. Bye bye. 15 minutes pour Mireille Mukeba. Bye bye. 15 minutes avec Mireille Mukeba. Bye bye.